Bonjour, bonsoir, écoute de pondre na herbe Olandanga. Shalom, peuple de Dieu. Na Sousou, c'est Marie-Grâce. La page na biso à Time of Grace. S'abonner massivement à Marie-Grâce Taylor pour 2022. Toko voler vraiment l'année moussos. Na linga kidnappé c'est ma meilleure venanga. Ba happy new year nanga. Na batu nyonso. O balandaka à Marie-Grâce Taylor TV, o balandaka o bayebi Marie-Grâce Taylor, o bayebi na bayebi te na linga qui vraiment couper sur la meilleure venanga ba bonne fête les les 1er janvier 2022. Oui, ebele ba omona kena kotiango ebele ba omona ngo lokola eza normal menga na lobana bino eza ngolo so tozongi sima depuis na 2022. Pardon, volume ici, 2020, 2020, tout le monde qui m'a cambré pour que salama na mokili monde entier non les salama te corona ndenge betaki bato bakufi ebele 2022 bato bakufi ebele même le 31 décembre même soit ça qui projet lelo ya les premières dans en famille mais baza en famille te ko basili kotika biso ba misusu ba fete bongwami matanga mais yozo fete eza ngolu eza ka grâce eza ka ngolu yango fulu bana nzambe merci pour les 1er janvier 2022 bonne année nanga na basi ya mabondeli nzambe apambola bino année oyo ezala ne vraiment na kosenga ba mama ba papa to mata na prière. Comment on a ça non ba projet année oté sans que otia nzambe so ko otie nzambe liboso ndo sel ba projet année o so otie nzambe te vraiment que ça ba projet année oyo ezala vraiment na bokebi. Bonne année ya Shushuna, bonne année Mayaya, bisous nzamba batela naza na Facebook naza na YouTube yango na otala mingi likolo. Alors nzambe apambola bino apambola mama moko na moko papa moko na moko na lingi na pambola ane opona moto moko ezalaka pona yo moko te partager vidéo de tolobi s'abonner na Marie-Grâce Taylor TV ane oyo ezala ane oyo nzamba komema yo na repos soko ozwi yango place ozala olobi amen amen ane oyo esika malédiction ezalaki ebongwana na bénédiction esika kolela ezalaki ebongwama na koseka esika mawe ezalaki ebongwama na esengo esika bakitisaki yo ka place wana nzambe atombola yo esika baboyaki yo ka place wana nzambe atinda bato bakolinga yo ane oyo nzambe afungolelo ba porte na finance na yo soki santé tungisaki yo koleka ane oyo ememela yo vraiment repos na santé na yo na nyonso na yo yo omtozwaka nyonso na yo ozwaka ngo na pasi tika te ane oyo ozwa ngo na facilité ekomi ntango ya pasi epesamela yo na bopete yo mutu olelaka tika te ane oyo ezala ane vraiment ya ko esengo ya koseka pona yo 2022 soko kotaki yango na mawa kolala na mawa na te lelo banda ko déclarer banda ko prophétiser banda ko loba pona ne oyo eleka bien nzambe apambola bino nzambe apambola mama moko na moko nezeka message muke ya opesa bana na nzambe ya opesa peuple de Dieu ya opesa moto nyonso ba bonne fête ba meilleure vie to sepela elongo mais to bosa na nzambe te 2022 de tolobi to tambola na nzambe za ngolu te bamisu bakoti yango lelo meta misu bakoma lobi te bamisu bakoma lobi meta misu bakosisa pe janvier te donc eza vraiment ngolu kokota na ne o biso nyonso tobanda komona ngo lokola limesano togangi bonne année tomesa ba bonne année mais ba bonne année wana a Jésus kende ba bonne année wana tomona tobanda ba nzamba zo batela mais to comprendre que eza grâce surtout na temps o tozali surtout na mopepe utiko ezo beta donc ezaka grâce yoza na bomoi yango bafula grâce au pied te bamesanaka na nzambe te bamesanaka na makambo susu te donc lobala nzambe merci
pona yo koti na libota na yo bao pe balelaki bakufelaki vraiment ba mes condoléances nzambe apesa bakasi be condoléances na papa Charles Bameko na mama Mami Bameko nzambe apesa makasi nzambe abatela vraiment kozala mosali ozaka mosali donc nzambe liboso nyonso na sima 40 jours à jeûne et prière et les kaki kitoko nzambe apambola bino pe peuple de Dieu epambola mina sima na bino ba pambolama lisusu koleka bino pe pambolama lisusu koleka oza vraiment les pamboli na corps du Christ. Merci na ba serviteur nyonso ba servante nyonso musika bozoma ki bobondela ki pona peuple de Dieu bobondela ki pona bana na nzambe nzamba pambola bino on ezaka message mukie ba mère venanga liboso na bino ba mena compte ya Marie Grace Taylor na compte ya MG Star Boutique Merve nzambe apambola biso wana tokutani mbala na sima bo s'abonner ebele partager 2022 vraiment toza mambele ya osala to lala te to tikela ka diable a travailler te o sœur nanga ba bandoka cravate ba travailler te donc lokwa bango bazotika te biso pe tomataka na prière tomataka travailler bosser dur kokanga maboko te nzambe apambola yo nzambe apambolaka moke oyo oza nango komona ngo moke nzambe apambola 2022 année à succès 2022 année à miracle 2022 année à prodige 2022 année ya surnaturel na lingala na benga ngo na anglais supernatural yes supernatural of God 2022 you have the master key nzamba pesi o clé o kofunga ba porte nyonso to the master key ezo funga ba porte nyonso to 2022 lola eza ya kofungwama 2022 likolo eza ya kofungwama soki ozwi yango loba amen esika ozali partagez aimez vidéo partagez commentez. Merci nzambe apambola biso bonne année biso toko célébrer bonne année 2022 bozela biso vraiment tomata na vitesse ya fusée nzambe apambola bino tomonani